bapesaki biso mission ya kodétruire l'église na ya kobebisa bandimi kokanga bavi ya bandimi kobebisa kopanza l'église. Mokolo moko na kati ya temple na nga nazo travailler Marie Megwele ebisinga église wana ezo déranger yo photo takiango abwaki miso moni mwana mwasi wana olia comprendre que o eza kitoko moko ya mabe ekmenga na motema kolula abanda kopambela ko prier pasteur apusani azongisi sur elongi na sima tali su mwana mwasi wana kolula wana Marie Megwele longwe pa mwa mwasi akoti pa pasteur pasteur akabimi na protocole wana twamvute tango abimi na protocole wana pasteur akesutuka sima tango kaka babibi bazo sangana wana tozwi mwana moko na monde ya ténèbres tokotisi na nzoto mwasi wana après mikolo mwana komo chanze ba mama ne batunye nini na comprendre te ba ketel sa test na hôpital batal sa test na hôpital zemi to antenne na biso za pembeni nayo po ete to monaki déjà moi protocole wana à partir ya jipe ya mokuse yango ezalaki porte mpona kodétruire pasteur mbote mingi na balandi nyonso ya DVM Daniel TV chaîne na bino yango yo tozo continuer na séance na biso ya ba témoignage bien sûr tozo senga bino aussi la chaîne DVM Daniel TV ils en a pour ça matos ils en a pour ça mambebele parce que on a aussi de campagne zo bongsama mais to vandi kimiate tozo ça la bino série ya ba témoignage l'autre tozo na 6e partie donc o wapi to ko expliquer to ko lobela vraiment en profondeur après koluka ko bomobali et simba quitté ba okata muto asoso mais et comme ezo simbati famille mbali mbali ba kufi et puis famille moi si yaya moi sa kufaki. Qu'est-ce qui était arrivé après cela? Bonjour papa Pascal. Bonjour papa Dieudonné Diasso. Bonne santé. Santé za bien Yesu Kristo azali nzambe yende mobateli malamu soki akobatela te oyo akokengela akosala musala punda. Vraiment. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Toujours continuer ma témoignage nabiso bisika wapi tosukaki ne commence à koufi subitement et mobile pas koufi subitement après cela et l'on est bon na koyebisa bana na nzambe oyo bazomona bitumba ezo se multiplier botika nzambe te omoni mama oyo ata tosalelaki ba réunion pe makita ata libota mobali ni yake ko livrer mobali epananga ata bakotisaki na ndeko ya mwasi na kati lokola antenne pour diriger mwasi ya pananga mais mama o eloko azaki nango eloko sauver repentance tango sentir akoti saint esprit comme bouger na motema pa moni mobali aye motema ne vandaki kimia te yango mo Kristo soko sali lisumu moko ozomona motema no ko mal à l'aise lobake yebake saint esprit ndavandi kati nayo ayoki mawa komoluka kobima azana posa obongisa na ye po a continuer kovanda okobongisa na molimo mo santo kaka na nzela repentance yango na lobaka mo Kristo ko isami na énergiste 1 minute se repentir senga mawana nzambe likolo na yo ko bomba lisumu kati na yo te po lisumu yango nde porte ya diable mama oyo tango akotaki akide kokaba mobali na ye omoni puisque batu nyonso afami bakoki kokaba mobali te po mama oyo azaki na vie de prière parce que monde a ténèbres to utiliser ndeko na mwasi po akota kati pa na biso po soki akoti kati na biso toyebi bien que non molimo na nzambe elingaka lisumu te directement kozanga ngolu na nzambe akotaki azangaki ngolu po to récupérer ki mobali oyo tobandaki kokoka kozwa te ozomona mais kati na ye et dérangeaki esengaka kende kosala repentance eza na bato ebele boza okangama na ba prison ya satana ezosenga kaka osala prière ya repentance otubela masumu na yo kobombela komoko te mawa na nzambe kokita likolo na yo
Pote na Proverbe chapitre 28 verset 13 nzamba lobi mutu oya bomba kamabe na evi na etikala ki kobonga te. Mais oya bimisaka ngo na poasa yenda sala kanini azwa kama wana nzambe. Mama oya kende komona basali ya nzambe abimisa ngo na poasa tango abimisa azwi mawana nzambe kitili kolo na ye pena mobali na ye ale nzamba komi ko frapper akoti na famille mobali wa bandaki mission wana moko akufi lelo moko ekufa après 3 jours alandi mutu oya salaki kepo mama wana kota na kati ya bonganga oya memaki antenne propre ya nae nzamba frapper pe mort subite ozomona donc nzambe soko zotambola na kobanga oza na vie ya repentance oza na vie ya prière oza na vie ya semence pa na nzambe yo kobunda te nzamba kobundela yo ndenga lobi na Exode 14:14 alobi na Moïse abi yebisa bana na ngai babatela kimia nga nazali nzambe na bundela ka bababa na koleka na kobundela bango babatela kimia ozomona nzamba bundela ka moto soki moto luki nzambe ata bitumbe se multiplier kobanga te kaka esika ozomona osuki esika na intervention nzambe zoya tango bana Israël sote na Exode chapitre 14 verset 11 à 13 bana Israël batali na sima na bango Pharaon zoya batali liboso mai bamoni basuki babi Moïse toboyi tokufa na bana biso na désert malamu zongisa biso na Egypte tozala baumbu ya Egyptien ezali na ba Kristo ebele pasi yeli ye bitumbeli ya kokite andimi na yazonga na masumu atika na eko sambela puiste na nzela na ko sambela zomona ka ozwa solution te malamu akonseye na kosala mabe ozomona me nzamba lobi na Moïse nini yebisa bango bavanda kimia ngana za nzambe na bundela ka bababa be Egyptien oyo bazomona wana bakotika la komona bango lisusu te nazolo bana mwana na nzambe moko azolanda ngai bitumba o nyonso monaki na 2023 ba o nyonso batelaki o mitambo na 2023 na 2024 oyo avato koma 6e mois nzamba zo fungola mabele ezomela batu nyonso bataka bitumba liboso na yo nzamba zo fungola mabele ezomela batu nyonso banyokola kayo na libota na yo soko ndimi yango esiko zalo lobi amen po komante amen tikete loboko na nzambe zala likolo na yo na kombo na Yesu Kristo elekana ko traiter baka difficile na yo ozomona nzamba lobi be Egyptien bozomona lelo bokotika la komona bango lelo bokotika la komona bango lisusu te nzamba ekoluka yo aye koyebisa yo situation difficile nyoso banda komona na bomo na yo na nzela na témoignage oyo okotika la komona ngo lisusu te bitumbo banda komona na bomo ino okotika la komona ngo lisusu te po oyo ekomi tango oyo nzamba tiaki po na yo zolanda ngai ekomi ngonga oyo nzamba tiaki kati nyonso esone yo fongola kaka motema na yo ndima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiksi na bomoi na yo po loboko na nzambe ezala likolo na yo oza na baka difficile nzamba apesinga manda liboso na yo koezite te nimero eza fiche benga omoni nde nzamba bomi bayini na ye po nzamba bomaka bayini na biso nzamba bundelaka biso abomaka omoni bapesaki biso mission ya kodétruire l'église na ya kobebisa bandimi kokanga bavi ya bandimi kobebisa kopanza l'église mukolo moko na kati ya temple na nga nazo travailler Marie Megwele ebisinga église wana ezo déranger il faut totaka mwana moko ekozwa kisa porte-monnaie magique pananga tosali bencartation mbongo ebimi ta mbongo ebimi na porte-monnaie magique Marie Megwele ebisi mbongo yo kolia yango te isengeli na yo ozwa mbongo oyo okende kopesa ngo na protocole nyonso komona liboso église wana ke kopesa mbongo wana tunanga pona nini église wana ezosambela makasi ezotia misala na biso mal à l'aise mais batikaki porte yeloko moko ya diable kati na église wana bien aimé landa ngai mo Kristo
nzamba pesinga mandat pona fungola yo misu pendant 24 ans na kati ya monde ya ténèbre na yebi ndenge diable abebisaka vi ya moto na yebi ndenge diable akangaka vi ya moto na yebi ndenge nini diable ayibaka betwala bato na yebi ndenge nini diable abomaka vi ya moto lelo nzamba pesinga mandat kolandana na mukanda na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 alobi kende kofungola bana nanga miso ba o baza na boumbu longola bango na boumbu ba o baza na prison bimisa bango na prison mutu ayebi ndenge bakangaka ye na yebi ndenge bafungolaka mutu ayebi ndenge babebisaka yebi ndenge babongisaka soki diable aitilizaki nga mpona kokanga bavia bato mpe kobebisa bavia bato lelo Yesu Kristo nzambe na nguya mpe ya verite aza koutilize nga mpona lobiko na yo koezite te nimero eza na benga moko eloko na biso tomonaki yango na eglise wana baprotokole bayaka na eglise wana balataka kaka bajipa mikuse eloko nyonso oyo ezosala ke misu ya moto etala yango elula yebaki eza nzambe te eza ya diable paster wana atikaki lesale na baprotokole or ke diable ayebi te ke diable etilisaka nde baprotokole ntango garçon wana ye abengi mwana mwasi wana obi osambelaka awa nasambela koza protokole na protokole bo nayaki natuna mpo nalingi nasambela na eglise wana po topesaki ye deja mission ndenge akoloba nayaki kana tuna baprogramme na bino nga nakoya dimanche antuko oza kitoko ya mbinga bien nakoya mpe tosola nayo abimisi portemone afungoli abimisi $100 apesi fille wana ntango mwana mwasi wana azwi $100 olia bomba lakisa paster abondele nzambe apesa 1/10 ya koti na irnoir azwi $100 atie na kupa kati tango atango na kupa kati orke akotisi nde Marie Maigwele na kati ya esprit na ye na kati ya molimo na ye tango akoti Marie Maigwele na kati ya molimo na ye kobima oyo azobima azotelema wana akomi na bote moko ya liseki te e bote wana moto azomona moto akomona yango kaka eza paster eza kalikile na paster po toye koluka nde paster po diable atindaki biso tokoloba bango awa toboma bapaster tolia bango tobande kolia bapaster mpe koboma bapaster toye na témoignage kolobela yango eloko nini epase paster aye na baprotokole na mobali kokota okota na kati ya eglise abwaki miso amoni mwana mwasi wana olia comprendre ke oyo eza kitoko moko ya mabe emenga na motema kolula abanda kopambela koprie paster apusani azongisi elongi na nsima tali so mwana mwasi wana kolula wana Marie Maigwele alongwe pa mwa mwasi akoti pa paster aye atei aumisi mateya te paster soki atei aintercedaka koki kointercede te atei esili église esili bato nyonso bobi lelo église esili avant atindi sikoyo bobengela ngai protokole wana kende tazelanga paster ayambi bato papa esili batindi babengi protokole ayekoya tango protokole aye mbala moko paster obio kokende te zela ngai protokole atikala ebi kama sona paster ye pone occasion se paster amoni mbongo wana to ndenge nini église si paster akoti protokole na mutuka ayaka na ba protokole muswa mibali na mwasi naye mukolo wana vutima tindiki bomba keliboso ya bimina protokole wana mutuka naye bakiti na hôtel protocole envoûté pasteur envoûté et puis protocole wana zaki mineur na kokse 18 ate ba age ba 17 ans ndambo pasteur akabimi na protocole wana to envoûté tango abimi na protocole wana pasteur akesutuka sima tango kaka ba bibi bazo sangana wana tozwi mwana moko na monde à ténèbres to kotisi na nzoto mwasi wana après mikolo mwana komo chanze ba maman ne batunye nini na comprendre te ba ketel sa test na hôpital batal sa test na hôpital zemi anani ya pasteur
église wana ningani eza église ya pembe na biso ebiango awa ka pembe na biso église wana esala nini epanzana ezaki na bandimi ebele bandimi bakimi pasteur asente protocole na ye bandimi bakimi ozomona mwana wana ye kobotama abotama loboko boye lokolo boye po aza elima ti lelo azalaka maladi na maladi asisa pasteur wana mbongo ntango nabongoli motema natinda maloba bayebisa ye soki akoya mbanga na ye epai na ye mpo na histoire moko eleka mpo natindaki vraiment bafrère na nga mpe ya famille moko bayebisa ye histoire oyo eleka ngamu nasalaka yango napese badirective ya mabondeli mpo mwana wana tautaki na ténèbre makila na yesu kristo ekorestore mwana wana me pasteur wana aboya na ye donc ti lo mwana nazali aza elima lokolo na loboko esalaka te so etangaka donc totinda ye mission ye avandi wana aza neti hotel ya ténèbre etelemi na kati ya ndako ya pasteur epuis mwana abotami na masumu donc progression ekozala lisusu te kolela na kolela leso otali église wana okondima te ndenge ezalaka na ndenge etikala donc mission bapesaki biso ezalaki kodétruire bamabota bato kodétruire baeglise kobebisa vie ya bandimi omoni nde omoni mission balekaki na kopesa biso e tozalaki okomona omoni na baeglise nyonso nzambe atindaka ange na ye mpo na kobenir ange wana ayaka avant ya bato nyonso sikoyo azalaka na rendez-vous bato nyonso oyo barespectaka rendez-vous oyo ya nzambe atie na église wana 8 heures baza wana bato bazwaka bénédiction bazwaka na gloire mpo na guérison siko soki tomoni ange wana na liste ya bato akopambola bato akobikisa biso mpe tobanda kotinda bantene na biso oyo baza baesprit bamoni déjà liste wana bakopesa formation tokotake bato wana na bandako okomona moto mosusu azalaki na ndako oprépare rapide ya église mokolo eza mokolo ya kopambwama na ye ya bénédiction na ye mokolo eza mokolo ya miracle na ye biso esi tomoni yango tokotinda antenne na biso akobaluka ligorodo akopesa molimo wa bolembu atie makanisi ya kosukola bilamba omoni moto akomi kotia babilamba na mai aluka sukola bilamba na kati ya nini na bilamba mosusu ezala salite banda kala azosukola kaka ti ere église ekokomona lembi akoki kokende église te biso baye tosali yango tobande kotindela mpe bato bantene moi totindeli yo mosusu bokilo na zandoki tomoni ke yo soko okei église obande kobota te mokolo na ange wana ili yo libota obande kobala te mokolo wa ange ili yo libala ozaki na musala te mokolo wa ange wana memeli yo musala biso totindeli yo siko ange ya diable akoye epai na yo otali bokilo na ngai otali ami tim na ngo otali camarade na ngo otali kingani amemi yo na masolo ya milai okoko kende église te RC nini elekani eza biso bato tobandaki kosala nini kosala yango pourquoi tobandaki kosala yango c'est parce que tomoni déjà yo soko ke église ozonga maboko pamba te Yesu Kristo akosala makambo ya minene likolo na yo ndo moni tobandaki kosala makambo wana nyonso Papa, toujours continuer. Question moi moi simple na kati témoignage de tokende. Nazongi mo muke. Bozaki na capacité komona histoire nyonso na kitalatala. Bakamutu bozaki na capacité komona na partir kitalatala. Soki déjà eloko na biso moko eza kati na yo. To antenne na biso za pembeni na yo. Po ete to monaki déjà moi protocole wana à partir ya Jip ya mokuse. Yango ezalaki porte pour na ko détruire pasteur wana. Alors comment vous pouvez être comme la loi et bandeko ni wa kufanya aussi? Bon, et nzamba za tout puissant. Biso tango to moni ke
na réunion tozaki tokutana bango lisu na buto tolukaka ndenge ni pona ebisaki on a bémission eleki monde ya ténèbres po soki ekaneli mutu na attaque soki nano attaque wana esimbi te batika mutu wana te bakolandela yo kati suka omoni batokolandela yo kaka ti mission na biso ekokisama soki tokoki te tokolandela yo siko tozalaki na baréunion tozokontinue po nanu tokokeka kozwa mobali wana te siko tokontinue kaka baréunion e na baréunion wana basoso ekolimwa soso ekolimwa na baréunion wana bandeko wana baye te ni ya mwasi ni ya mobali ni ndeko ya mwasi baye te par après tolandela physiquement baye te mpo na nini baabsence na baréunion bakufi deya bamort sibiti. Voilà, bien besoin d'abisso beaucoup ba couper sa biso confiance au besoin pesa biso. To continuer ba témoignage na papa Daniel, a expliquer clairement ouvrablement, a expliquer ce qu'il faut et voilà. Et de pesa biso mayele, de comprendre comment les choses évoluent. Papa Daniel, qu'est-ce que moi qui va retourner par rapport à pasteur Owana, au Senga qui okuta anaye, pasteur Aboyi, tout ça. Parce que bateau honnête par exemple yo baby ça. Na musala ozaka nango wana lelo so kuté na bango ou est-ce que ça la démarche oluka bango ben ça bonne prière bo prier bon eloko na koyebi so eza boye tangu tozoyebisa bana na nzambe basoutenir biso po évangile ya nzambe eza ofele évangélisation ekutaka yango nga na préféraka mingi ba campagne en plein air ke ba séminaire na l'église pour campagne en plein air tangu nazotambola na chaque quartier na ba o bakotaki na maison na ngai na ba oyo nga mutu na bebisaki sans le savoir eza lisusu nga muna ekoluka bango Yesu Kristo nda ye koluka bango pona kobikisa bango po bazwi ngolu baza na bomoi po soki nga na bebisaki bango ezalaki po bazangaki Yesu Kristo kati na bango yango na bebisaki bavi na bango soit disant que babandaki kosambela mais babandaki kosambela nzambe na bien te lokola bazolanda ba témoignage oyo na nzela na ba campagne d'évangélisation na nzela na ba chaîne ya ba TV internet na nzela na ba chaîne ya TV nationale tangu ba yoki directement il faut babenga ata na téléphone tokoyambisa bango Yesu Kristo pe tobondeli pona bango babiki tokoyebisa bango basala suma sumu te bazonga Yesu sima te bakanga bana nani na nzambe ndo moni na ebisaki yoke non diable apesaki nga manda pona koluka bana na nzambe kobebisa bavina bango kokanga bavina moko kokotsa bango na prison mais lelo Yesu Kristo apesi nga manda pona ko bongisa ba vie ya bana na nzambe ba o bana prison na bimisa bango na prison ba o bana boumbo na longola bango na boumbo yona lobaka moto ebinenge bakanga kaende binde basala kanini moto ebine bakanga kaende binde bafungola moto ebinenge babebisa kaende ebinene ko bongisaka po Yesu Kristo apesi nga manda yenda longoli nga na libulu ya ténèbres transporter nga ina nga na lumière alobi zwa manda yangoyo kende kofungola bana nga misu longola bango na boumbu délivrer ba vie na bango bayam ba confesser masumu na bango epai na nga nzambe po bazwa bolimbisi ya masumu oya koyoka ndimi akobika oya koboya kondima akozwe tumbu ozomona donc eza likambo na ngai te eza likambo ya nzambe nda pesinga manda pona koluka bato omoni Donc voilà, Papa Daniel, un grand merci pour la disponibilité. On a besoin de vous, de vos soutiens, surtout pour l'œuvre de Dieu. Et donc voilà, on a besoin de cela. Papa Daniel, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Et puis, on prier pour nous ensemble. Ok, merci beaucoup, Banana Nzambe. Et Bolanda qui 6e partie, wana. Et puis, témoignage à madame. Et début à témoignage nanga pour les loba tebele diable kangi bango mabota
bolela te bobenga tokobondela nzambe omoni ntango nayebisa ko bapesi nga sirene wana bakisa ngo ata ndambo tobalani na ye sirene wana condition bapesaki ye alandela nga na bota na moi te na bomoto na bota te na bota kaka na butu toumelaki na mwasi na nga na libala tobotaka te mwasi na nga problème ne ezalaki bandeko na nga ya basi na mibali bazomeme bapriere mama na biso papa na biso aza en vie aoke kosambela epa na biso nde babondelaka mosusu komona moi midi butu ava balala ntongo ava balamuka mikolo mosusu azoke evanda mpa babokilo na ye kosala mosala kuna kobondela mpe kuna surtout mikolo ezalaka mingi na voyage na ke bakomba ozomona sikoyo sirene wana bandaki kosala nini soki toza kobima na mwasi na ngai ya koya na katikati na biso mwasi azomona neti aza na ngai maza na ngai te nga sirene aza na katikati me na mabondeli oyo mwasi abandaki kolanda azokota azobondela azosala bavede pre na babokilo sirene wana mokolo moko naza na makambo ya molili makoka kokota na kati na biso te na moi na butu lokola bandai koka kozwa ngati na ndai kopumbwe mingi mokolo moko na moi tovandi tosali makambo wana boye sirene wana koka te tant osisi babenga mbamo na monde ya ténèbre yo ndenge nini obengani sirene kati na yo bagangeli nga basiliki makasi mpo na nini olongoli sirene kati na bino nobinga na longoli ye te bobi yo moto olongoli ye nobi na longoli ye ndenge nini balobi na nga yo moto olongoli ye topekisaka yo mwasi na yo kokendaka na ndaku ya bato na yo wana kokende kosangana kosengaka epa moto na bango wana yo yokaka te siko bengani sirene biso na kati eleki après un mois na ndambo navandi kaka na kiti boye mwa repos nde nasalaka misala napemi mwa ndambo mwasi esanga papa ndenge na ali boye namoni nakangami deja na komi na retard ya un mois na ndambo mbamona bebisi elongi na tie elongi mopanzi na telemi na nga na ndokende na chambre alobi na chambre temple alobi papa makambo ya malamu boye eloko toluki ntango molai tosali bane ebele nazoi biso pena osabote na yo boye ozokipe tozokende na yo nayebisa makambo wana tokosola yango nsima na sabote na sepeli te c'est parce que naza kobanga bayebisaki nga mokolo moko te na moi nakoki kobota alors tokokontinue yango na 7e partie 7e oyo toa 7e toa 7e partie tokontinue yango na 8e partie bana na nzambe bakolanda bayaki kobakisela ngai 2e femme de nuit pour a renforcer pour na kobundisa zemi wana elongwa et puis pour na kobloquer salama lisusu te tokolobela yango na 8e partie bino bato bozana ba problème ya mabota kolela te secret za moko tambo na kobanga nzambe mabolongo na se esika nyonso bakangaki mabota na yo na nzela émission oyo kohésite te benga po ete nzambe apesi nga manda mpo na mabota na yo mpo na libala na yo mpo na sante na yo mpo na mosala na yo mpo na comex na yo nzambe apambola bino baye nyonso balandi biso esika boza bogumbi mitu na bino nzambe alola topesi yo merci nkolo tobandaki no lokola alpha tosukusi lokola omega papa bana no nyonso baleki balandi émission oyo ndenge lobi na liloba na yo bokoyeba bosolo mpe bosolo ekokangola bino tika ete baleka na kokangwama na nzela témoignage oyo bayambola bakonfese masumu na bango bandima oyo yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi po ete bomoi na bango eleka na kobika bazwa solution na makambo na bango na kombo na yesu kristo tosengi nguya molimo mosantu kokita esika nyonso bamelaki bavi ya biso bana na yo bayoka moto basanza biso na kombo na yesu kristo mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Amen. Olingi kobenga numero na biso ezali 081 43 30
475 eza pe affiché wana kohésité te benga napesi mbote na mama Thérèse Thérèse Mbangani Kabala na États-Unis bambote ebele sikozali intercesseur ya makasi moto atambolaka na ko soutenir musala nzambe na bazomu ti tosambelaka na zomu mama Thérèse nzamba mona yo mbote ebele na papa Pati mama Jetu intercesseur ya nzambe na kati États-Unis bambote ebele na mama Jessica esikozali mama Bibi Ishingo évangéliste national nzamba mona ona kati ya Belgique elongo na mama na biso Patricia Mundele na Belgique nzamba mona bino bola mwa nzambe ezala na bino tobosani te pasteur Ezekiel évangéliste national na kati ya combat spirituel pasteur Ezekiel osoutenir biso na mabondi na évangélisation campagne ezobanda papa Atou Nangola papa a Thomas Nangola bambote ebele nzambe amona yo campagne ezobanda kala te kala mingi te bana Angola programme wana erataki yaki mabongisa nzambe puisque biso toza na programme na biso nzambe pa na programme na ye mais kala mingi te toza na papa a Thomas na kati ya Angola kala mingi te toza na papa Thomas kuna bambote ebele bana Angola nyonso bambote ebele na bandeko nyonso oyo balandaka biso mbote na mama Chacha mbote na papa Junior mama Chacha na États-Unis mbote pe ebele na mwana nanga Exaucé Muzo mwana nanga telema na mabondeli nzambe akotraite baka difficile na yo mbote ebele na papa nangai papa Chibin wana Anania nanga o nzamba pesa encadrenga papa Chibin bambote ebele mbote na bana nzambe nyonso oyo baza internaute balandaka biso na DVM Daniel TV o basabona pe pona biso pa na biso topesi bino mbote ebele mbote na mama Karim na Belgique bambote ebele nzamba mona yo akota likambo no abundela yo bolamu na nzambe ezala likolo na bana na nyonso o bazolanda biso botatola makambo ya mikete me makambo ya minene oyo nzamba kosalela biso na kati ya semaine oyo soki Yesu Kristo azongi te tokutani na 8e émission. Merci bye. Merci beaucoup bye tomonani mbala sima.